balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana biso na bino parce que ndenge nalobaka comme toujours que likambo eza ya contrat tosigna tokoloba kaka tant que tozana na bomoi tant que tozana na liberté parce que ba menace eza mwa ebele oyo tozali kosubir mikolo oyo ezala na batelefone ezala ba réunion moko bautaki kosala jusqu'à décider élimination physique na biso mais kuna problème eza te eza bilei toliaka chaque jour mpona nini parce que toke kolobela makambo ya bacaméra oyo baplace sur la ville mais bolingaki bobomba yango te soki bolingi bato bamona yango te bolingaki bobomba yango mais problème eza te tokobeta masolo bandeko na ngai makambo ya dialogue oyo biso toyamba mwana mboka Félix Tshisekedi aloba que soki jusqu'à le 31 décembre 2015 dialogue yango esalemi te basali yango te biso tokozala lisu te toye kosala na émission boyokaki déclaration na ye na sima nango Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe aye koloba bien que de l'autre côté Valentin Mubaki akoloba Bruno Mavungu Bruno Tshibala bakoloba na oyo etali kopesa position ya parti mais Etienne Tshisekedi na message de vœux na ye alobeli makambo ya dialogue na kati ya message na ye deux conditions médiation internationale na organisation dans les délais ya élection présidentielle ndenge balobi. Est-ce que Bakoki organiser yango pour ça la dialogue et puis organiser dans les délais surtout que tu commis déjà dans le mois de janvier 2016 Ezamutuna Front citoyen 2016 Ezapen Ngambu bapesi ultimatum na bango jusqu'au 31 janvier faut signer pesa calendrier pambate donc bango ba komona que ba décider glissement bien que bamso bazoloba toza déjà na kati ya glissement n'habité, ça dépend, il y a un dingue la glissement à niveau nini, certainement à niveau il y a élection provinciale, tu aussi tu glissé, mais tu glissé bah au bapesa ipe mbongo, si les loba revendiquent kate, bazo senga mbongo na bango te na seni pona nini, parce que ba lokotaki, parce que ba ibaki, parce que l'art na yo il faut ka ko senga ti. Nde yango bande konanga itokobeta masolo na bande konanga bien que ba maman to balukaka pourcentage mais er moko pe ya bitumba bamona na gate yango moni na ba télévision etondi ebele émission ya ba maman mayele ya ba maman émission soki l'émission des femmes soki bakena français mais l'émission des papas ezala à côté ni Maître Blanchard Mbote ndeko eleze meilleur vœu pareillement mon année depuis que l'année 2016 j'espère que vous faites acquis bien. Ouais, tu fais taki na rythme ya mboka. Lelo nzamba sungi to kutani ya onde essentiel to lobela ba na mboka o bazolanda biso. Société civile pro dialogue contre le dialogue. Non, société civile société civile eza d'abord bandeko oyo ba militaka na ngambo en face ya bandeko o bazali ko sala politique active bandeko bazana kati ya ba parti politique. Donc biso ba oyo to lobby toza na société civile bandeko bayebi musala na biso ezalaka bongo kolakisa peuple nzela nini esengeli kolanda po ndeko Eliezer il faut to loba polele bandeko bazotala biso bayeba que ba acteur politique entre bango bandeko ya majorité na opposition balingaka très souvent entraîner peuple na ba nzela oyo tango mususu ezalaka pe yango te pamba te dialogue il faut toyebisa peuple que dialogue ezali nini dialogue ezali bongo lisolo na kati ya démocratie oyo biso topona na mboka na biso ezali lisolo bandeko na kati ya politique esengeli na bango bafandaka basolola ezali mabe te mais esika ekomaka mabe ezali lorsque lisolo oyo bozomema batu tozoyeba batenant na baabutisa nango te tozoyeba te lisolo wana ezokende na biso wapi epai ekomaka mabe nde yango wana mais koloba que dialogue eza mabe biso tozomona dialogue eza mabe te mais tolingi toloba nde na démocratie to pe na moi ya lelo il faut bandeko ndimi démocratie il faut na préciser que na démocratie il faut pas baluka ko bimisa bandeko mususu lokola ba démon lokola bandoki soki ba boy dialogue donc na kati ya démocratie batu o bandimi dialogue bakoki ko dialogue parce que eza choix na bango ya ko ndima ko dialoguer na batu o bazana pouvoir tout comme eza na bandeko mususu pe bakoki ko loba non biso na option na biso to moni que na moment oyo ko dialoguer eza important te toza na kati ya démocratie faut pas to luka ko bimisa devant peuple on dirait ba o ba boy dialogue bangonde baza ba satana baza ba sumuki ba bandimi dialogue bangonde ba santu côté wana et pas biso na bandeko ya politique
toyo kanaka mwa mingi te yango na pamba te biso tolinga kolakisa peuple oyo wapi ezali nzela ezali que dialogue ezali mabete mais quand est-ce qu'il faut to dialoguer pona nini il faut to dialoguer pe nani esengeli akota na dialogue donc toza obligé te biso tozala d'accord na bandeko o bandimi dialogue donc ba bandimi dialogue to pesi bango bonne chance to pesi bango masolo malamu mais toza ko insister kaka nde to respecter volonté ya peuple donc to dialoguer mais to sa o peuple alingi voilà un peu lecture nini ozo sala maître Blanchard ozo sala na descente ya ba politicien na kati ya population okomona mutu akeka luka koyebisa bato makambo ya dialogue tomona ki Lambert Menda akendaki kan luka koyebisa bato ya dialogue bon il faut dialogue eza na tina tout ça alongwe kuna pe akeloja bamosusu mpe bake dernièrement tozaki na mama moko Véronique Tchala na mpasa ake kosensibiliser bato sur les dialogues ozomona démarche wana ndenge nini pourquoi aller sensibiliser le peuple qui ne va pas prendre part au dialogue parce que toyebi ndenge ba dialogue esalema dialogue ezaya bande kwa politique et parfois aussi la société civile qui pour la plupart une société civile politisée nde oyo bakendaka kuna bazwi quelque ya majorité quelque ya opposition quelque ya société civile nde bakendaka ko sangana mais pona nini bazokanga bazoboucher matoi ya ba congolais na makambo ya dialogue le peuple qui ne va pas prendre part ndenge nini nous juger démarche wana ndeko Elisa ya omoni na introduction na na lobaki ya que faut pas tokosa peuple faut pas to luka ko distraire peuple ko kotisa na bitumba oyo peuple esengeli na ye akota te peuple normalement esengeli na peuple azala lokola arbitre atala wapi banani nde bazali ko mema biso na nzela ya solo to na discours ya lokuta mais soki tolingi to mema peuple na démarche moko oyo ekokotisa peuple lisusu na kati ya désordre wana nde pa mabe ezali en tout cas pour nous répondre na question na yo pour ngai d'abord na koloba d'emblée que démarche ya kokita et pas ya peuple ko sensibiliser peuple pour na dialogue nga nazomona ngo mabete mais et pas nazomona mabe na démarche wana ezanini lorsque ba acteur wana bazo quitter pas peuple ba yebisa peuple que bandeko o ba boy dialogue bango nde balingi mobulu na mboka place mabe ezokota nde yangona parce que kokende ko sensibiliser peuple ko yebisa que non biso bandeko o toponi dialogue tala toponi dialogue pour na makambo boye ba élection par exemple et ça nango mabete démarche wana na kati ya démocratie eza choix na bino kokende peut-être ko sensibiliser ba base bato ba votaki bino mais tant bozo kende ko sensibiliser bango il faut que vous appelez honnête vous allez honnête et pas peuple wana po yende mutu aptinda kabino na bokonzi tant bozo ya et pas na ye peuple ozo le bela mambo eza na nzela te mambo eza vérité te le monde que peuple wana azo zo le sous sérieux te pour peuple azo au sérieux faut ebisa peuple clairement que dialogue ezali option oyo biso par exemple bande kwa majorité toponi était pona ba makambo bakoso oyo ezali liboso na biso po tokoma na maponami po to résoudre yango bien pona biso tomoni que il faut to sangana na bandeko ndambu ya opposition oyo bandimi na bandeko ndambu ya société civile oyo bandimi to solola to fanda to solola ba oyo pe baboyi ko solola ezali choix na bango tozo respecter yango mais biso tala makambo to kokende ko solola na dialogue wana eza makambo ya élection eza makambo oyo bisi peuple clairement peuple akoyeba ko juger akoyeba peut-être ko pesa yo pe ba recommandation na ye mais tant yo OK et pas peuple po ola kisaka non Eliezer lokola boyi dialogue yenda zali musumuki yenda zali mutu esengeli na akende na lifelo biso batu tozo kende na dialogue biso nde toza ba santu wana peuple azozo au sérieux te akondima parce que oza devant ye asepeli abeteli yo maboko mais tango pesi mu Congo peuple wana biso tozalaka tout le temps na peuple to fandaka na cité to yo kaka ba son de cloche sur toute à gauche comme à droite to yebini ni peuple azoloba azokanisa pona bandeko o bazo kitaka sur terrain pona ko pesa ka ba message oyo très souvent ezozala ka ba message oyo ya soloté pe ba message oyo za ko sangisa ba congolais na kati ya kimia na kati ya avancement ya mboka te. Voilà maître Steve tu vois mbote ndeko les tozomona pour la pré-campagne électorale presque parce que même bayi politique au bazali kozonga lisuna ba base te moni zana baya moko ba votaye ndenge ba votela e banda kenda azongela kalisuzu base te mais quand même pour se faire un peu de santé politique ba bandi ko kita démarche oyo ya makambo dialogue est-ce que c'est la volonté ya que kimia ezala na mboka ou bien
eza kaka malignité ya acteur politique ndenge balinga kozoba population. Ndeko Elisière nasepeli na motuna na yo parce que makambo na koloba ekoko tobe na bozindo ya makanisi oyo ebimi na motuna na yo. Ndeko Elisière eza eloko ya mabe te, mais eloko nyonso tolingi tosala na politique ya Congo il faut toyeba kosala yango na korespectaka un certain nombre ya baprincipe. Baprincipe yango eza nini? Faut toyeba d'abord tokende dialogue tote biso nyonso faut to accepter que peuple aza kosouffrir. Même bato yo tobengaka ke baza kosala en réalité basouffraka parce que misolo bazwaka na salaire ezo permettre bango te que ba vivre. Beaucoup de travailleurs, hein, même dans la société commerciale privée, baza kolela parce que ce qu'ils reçoivent est insignifiant. Et ceux qui sont travailleurs, au baza kozoba salaire, bazo vivre malamoté, et à combien plus forte raison, bazo basala raté, qui sont encore plus nombreux. Donc, quand on a des dialogues côté, il faut au moins accepter le principe wana. Deuxièmement, il faut accepter le fait que Mboka na biso est en retard makasi en matière de développement et en matière même de construction. Parce que les lots, badneko baza na Mboka na kati kuna RDC, peut-être ba éviter que moto aza na ba Congo, moto aza na kati ya Kasai, so éviter que ndeko aza na kati ya ba Congo aza pe ndeko na. Donc ma solo ya tribu eza li soukou te loko ko betate. Donc nation congolaise eza une fiction. Et pour nous développer, le problème de sous-développement en Mboka, il faut que Tokoki développer Mboka Oyote en vivant en autarcie. Que Mboka na biso tozu moto moko obi na kozala na partenariat na Mindelete, na kozala na partenariat na États-Unis te ka bongisa Mboka. Biso nyonso faut accepter ba makambo wana nyonso to sa ba constat wana. Et soki tozali constat wana nde tokosuka na makambo ya dialogue. Est-ce que dialogue au toza komima et ça pour que résoudre le problème nabiso entre politiciens, tout dialogue au toza mettre en place et ça pour que et résoudre le problème il y a peuple ou azo croupir dans la misère ou même si azu mosala azo vivre malamouté. Est-ce que dialogue au tokocha en place et ça dialogue ko permettre à ce que système politique nabiso permettre que tous allons en phase na communauté internationale? Est-ce que dialogue au Tokosala ils ont en réalité des simples COP? Hein, COP gaga ke bon, na kei na kiti na mwa kan luka ata on a lobby mokonza mboka moni que naza ko bundela ye et ba nomenga ministre ce qui après dialogue il y aura partage de gâteau. Est-ce que dialogue wana eza pona makambo wana? Parce que les lots Ndeko Eliezer, il faut tout combattre mentalité à ma bio na Congo. Au moins, les parti politique sous Bataka très souvent comme devise, tout le bagage que Toko Miwapi est parti politique. J'adhère à Toko Miwapi et je soutiens Eliezer. Donc, ok, pourquoi tu as Toko Miwapi pour la vision pourquoi Mbokate, pour na combattre la Mbokate, mais ok pour la moto. Tu peux comprendre parce que c'est le Eliezer, mais parti politique Mobimba, Bino au quotidien parti wana pour nous soutenir mon topé devise na bango yango wana. Pe oyo kaga, j'adhère au parti de mécontents, je soutiens Fumuto. Net exemple yango wana. Oh, parti politique et institution, oui. Et lingi koloba ke faut survivre même na liwa ya moto ya sali yango. Oui, oui. Mais ce qui besoin ko limiter na kombo ya moto. C'est que moto ana soki a commis ministre boko lingate kanongwa. Soki a commis président a autorité morale. Oui, autorité morale. Déjà problème yango. Deuxièmement koyoka parti politique mosusu ye non yango ba créer yango be pona et soutenir Ndeko Eliezer. Pe motazo lo bango motamayele Talipe papa Mobimba et représentez-vous que la mentalité wana oui mais
Yozo Bombanini, Wanato, Landaki Maître Yoko Alobi, très bien que l'MCR a été créé pour soutenir les chefs de l'État, donc jamais qu'aucun Nenani Yango Kunape, Bakomi Mwasi. Eliezer, biso to linga ko personnaliser débatté. Et ça ko personnaliser, tu as fait ça moi exemple, effectivement, exemple, yango wana na confédéré yango, mais eza situation générale. Pour na koloba que en réalité na mboka na biso eloko nyonso ekoma COP. Yango wana dialogue pezo ba SR mususu. Pe batongo o bazoboya dialogue. Bazoboya yango peut-être parce que baza na COP te. Ba o pe bazoboya et ça parce que bango baza na COP. Parce que ressentir qu'en termes il y a substance, en termes de référence, c'est sur le bamate. Est-ce que le dialogue wana est pour résoudre le vrai problème il y a mboka, tu pour résoudre le problème il y a des politiciens entre bango. Parce que le wana faut le lango d'abord et makambo ko changer. Il faut tout comprendre boy. Je pense que dans en janvier, peut-être que le makambo ba nationaliste. Le monde va Akufa Pambate, Mouzé Laurent Désiré Kabila Akufa Pambate. Polo Maurice Akufa Pambate. Polo Akufa Pambate. Okito Akufa Pambate. Voilà. Kimbangu Akufa Pambate. Donc il faut tout comprendre que Mboka, Tozana Mibeko, Mobeko Likondi et sa constitution, il faut tout respecter. Ce qui au sali mandat et que Sili, Kendenano, parti politique eza loko bapesaka ba mandaté mandat ezalaka limité te na ba parti politique. Il faut toyeba que aujourd'hui ceux qui vraiment lingi mboka il faut former bato na kati ya parti na yo. Ceux qui mandat ya l'été sili il faut songa na parti na yo pour ko former bato pour que parti na yo soit ta majorité parlementaire. Au lieu que bitumba na biso tout ça là comme si 32 ans à Mobutu et enseigner biso makambo malamu. Pourtant, tu as dit qu'il y a 32 ans à Mobutu, avec usure, il y a pouvoir, makambo koma ikotambo alisu malamote. Donc, mentalité nabiso, il y a Makila wana la dictature, il y a Jader à Tokomia, puis pour soutenir Eliezer, photo longola yango. Jader à la troisième voie pour soutenir Fumutu. Photo longola mentalité wana, il faut to bunde la mboka, to eba ke mboka eza na batu bazo souffrir, c'est plus ou moins 80 millions d'habitants. Oyo ndenge nazo beta ngonga ba travailleurs bazo souffrir et a fortiori ba chômeurs. Donc il faut tango toza kokota na politique eza pona tube digestif na bisote, faut ça réellement pour une certaine idée à mboka, pour une certaine idée à république. Voilà, nazo zongi pas maître Blanchard. Dialogue est commis parfois comme une opposition certainement. Parce que ceux qui ont dit débat côté à majorité. Oso sentir que peut-être les gens sont sous. Non, nazo boya ko dialogue. Même bana mikeo ba montaki na ebi mutu ngo montaki élément wana te. Ope ebi mboka oyo. Soki omonika mo eloko wana ezoleka na tente. Soki otali zaka agence moko boye montaki bake ba bendi pe vrai là. Mboka na biso tambola ka ndengwa. Ne détruisons pas ce que nous ne détruisez pas ce que vous avez construit ensemble. Mais constitution hein. Vous, est-ce que vous qui refusez aujourd'hui le dialogue, comme une imposition, Moutouabendi, Yagato Solola, et puis à Simin Titi, à Ligna Bambayo. Ce qui est tout solo, la théo comme mona, de la zone mituname, Nasuka ya dialogue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-il possible? J'ai aimé ce que moi, Namboka Steve venait de dire. Dialogue, ça, les macapona possible, ça pose à la politicien. Au moni, il y a un mot qui a ganda comme député. A échoué à comment a été sikoyo tuzofanda na yeko ta mikonga kotenga na vanda kakuna et puis kota mikonga ngwana batie pona kubatela siko palais ya cousin na ya musika siko azotala o azalaki nde alobi ebeba kaka eyinda kaka. Est-il possible yake parce que les concertations il y a que servir 3 couches ça il ne faut pas que tout se voiler la face. Côté la majorité bango déjà bazaki na pouvoir certainement. Côté ya Kengo wa dondo IFC na ye na opposition républicaine oyo be ya bafumutoto na eloko mususu nini na MLC bandeko oyo mususu ba Germain Kambinga bani nde gouvernement tozana ngwa. Donc les concertations ont servi ba groupe 1 awa ndenge tozoki na makambo. Est-il possible ya que dialogue et servir ka UDPS te oyo azosenga yango na pouvoir en place ezala loko la concertation biste
Mais quand même que les Congolais se retrouvent, s'ils peuvent se retrouver, il y a un mécanisme en se mettant autour d'une table que les Congolais se retrouvent. Ndeko Eliezer, yango moni biso tango tolobaka que société civile ou biso to salaka ezali te pona to se positionner par rapport à dialogue, par rapport à concertation, gâteau ou ekokabwama, mais ezalaka pona to meka ko réfléchir ko la qui sa peuple wapi ndenzela ya bosolo ndenge ba pasteur balobaka. Donc biso toyaka na ba émission na yo tango bengaka biso non pas poto luka positionnement mais ezalaka poto la qui sa bosolo ndeko Eliezer lelo bandeko o bazo ndeko Steve auti koloba mamungu eza très capital, très important. Lelo oyo dialogue wana est-ce que elingi résoudre ba conflit ya batteur politique wana ya opposition na majorité pour ba se positionner nengo lobi ba o bazanga ki ba poste na concertation ba kota topé eza pona résoudre décalage ya vie oyo bandeko bazana politique bazo vivre na population oyo aza ko souffrir. Donc il faut ba ebisa biso clair. Pour le peuple, tant qu'on a voté qui constitution dans un référendum de Eliezer, souci nae ezalaki moko. Tofandi 32 ans à la dictature Bokondi et Simbama qui n'a pas beaucoup ya mutu moko topé ya famille moko. Impère comment qui a parti état. Donc à table bébé azobota manali bumu aza déjà impère. Et peuple azalaki ko souffrir na eloko wana, mais parce que tout ça na dictature et pas moyen ko bima nango ezalaki te. Mais tango vont la démocratie, si peuple il faut qu'il ait voté constitution. Et ça, il faut voter constitution non pas parce que ayebi mamboza kati, mais parce que c'est que constitution et ça là que alternance et zalaka na bokondi. Et que constitution est que désormais bino peuple ndé mutu boko banda ko pesa ba konzi. Voilà. Ko pesa ba monzela po bakamba basala musala. Donc peuple akende ki po ayoka ki eloko wana ezalaki. Atala ki nanu te soki na kolia malamu non, atala ki nanu que non, alternance ekozala, c'est que lelo oyo mwana ndeko Eliezer soki azobima na université ndeko Eliezer akoki kozala que non, na voté constitution na parce que na yebi que loko l'alternance ezali. Lelo atanga na zana chômage nazo sala maintenant vivre bien te, mwana nanga oyo nazo tangisa, naza ko investir nenge biso na ba africain to lobaka. Nazo investir na ye, lobi akokota pe na bokondi, akosala et ko permettre que ngape na sala bien. Donc ezala ki nanu eloko wana. Yango acteur na biso bandeko ya politique, ezala ya opposition na ya majorité batika kokosaka peuple, batika komemaka peuple na nzela oyo ezosungate. Parce que nazo mona même bandeko ya opposition ndeko Eliezer na fongola moi parenthèse muke. Lelo oyo tozolo ba mambu ya glissement. Mais ce qui totali bien quelque part lelo oyo toza devant évidence mon oyo que tokoka kobima nango te. Mais ce qui totali bien nzela wana brèche wana fongwa maki banani bapesa ki yango bandeko ya opposition parce que bandeko ya opposition moni micro na bino oyo yango esungaka biso pe yango ebomisaka biso tango bapesi yo micro obandi kosala ba proposition obandi koloba makambu nyonso oyo ezo ya na mutu na yo sans que o réfléchir sans que otala techniquement ndenge nini mambo esalama yango nde constituera ba piège. Mais lelo oyo bandeko ya majorité ba se saisir na makambu nyonso to bozaki koloba sans bo réfléchir ba komi ko se servir nango lokola ba alibi. Mais lelo oyo boyebi lisusu eloko nini boloba te po bazwi bino na piège na ba mona bino moko oyo bobandaki nango yango tozoyebisa bandeko na biso na ya opposition na ya majorité dialogue ba moi ba oyo bandimi kokende na dialogue oyo bozo kokende ezala dialogue oyo te ekozala ya partage ya pouvoir. Et ça la dialogue au te bokei kota la ndenge nini bo se positionner ba o bazanga ki bisika na gouvernement ya cohésion pour na moni otuna yi mutuna moko bien bandeko comme lelo loko la campagne électorale mutu nyonso tu fala ki sake non acha moi banderole na ya aloba ke non nga nazo soutenir chef de l'état nazo soutenir dialogue pour maintenir position na il faut na bakisela yo quelque chose et oyebi ndenge na zo pesa d'abord mbote na bandeko na biso bazolanda biso kuna na lubao po bazaki ko déranger pe ko benga biso makasi bavandi bazolanda biso ebele oyebi makambo mutu akozwa banderole atie je soutiens le dialogue soki mpona kosauve mboka na se wana asangisi bato 4-5 personnes abengi cameraman filmelenga aye azwi babona ye ya koteka biso mpe bajournaliste oyo na bite soki eza pasi yango ya 2 millions ya biso banda bamela mpe biso yango bapesaka mpe biso te. Donc, on va t'utiliser comme ça pour $20. Ya wana la kisi, tu vois, tchelanga KR moko de pointe. Bah na RTVS. Bon, ça s'est fait aussi. Mais
biloko wana ba banderole wana eko salemaka mingi. Je soutiens le dialogue. Ozo soutenir dialogue pona nini? J'ai aimé bande kwa mpasa. En tout cas, je dois féliciter bande kwa mpasa to kitaki kuna. Balobi na moni papa moko qui n'est pas présentable du tout. Alati ndenga alataki mboka ndenge to zolata na Congo moni ndenge to zolata, il ne faut pas passer za na mboka yo zolata. Bilamba cher wana yo zo zangwapi. Papa wana lobi boye ko sensibiliser biso to yebite. To boyite. Mais boye bisa biso. Na dialogue gango bokolobela nini? Intérêt na biso na kati ya dialogue wana ezali nini? Contenu ya dialogue. Le pourquoi du dialogue. La place de la population dans les dialogues. Oko continuer ndem mukena linga. C'est ça ndeko Eliezer. Ngala mona kikutu pona continuer ka na mo idée na yo bandeko bazo pola na se mbula na ba journaliste na ba cameraman na côté ya lemba kuna pona nini bala kisaka ka image ba ke teke pa mukonzi ke non toujours soutenir dialogue na se mbula na ba pauvre ba na bato na ebite so ina suka bazonga ginenge nini. Donc fallait que tu gala na suka. O ebi makamto vivaka na suka. Yango na sepeli na ndeko Eliezer yako filmer babenga kibiso. Si vous avez besoin de transporter, il y a un film. Bakomi ko pesa biso ba 1000 francs. To filma kango ceux qui balingi to boa kela bango na télévision. Pour na conclure que baka télévision signal télé. Na mutuna na yo tuna ki liboso ndeko Eliezer, c'est que peuple jusque là toza ko mona intérêt na biso vraiment na kati ya dialogue wana te. Bandeko o bandimi dialogue, eza droit na bango na kati ya démocratie, nga personnellement biso na niveau ya société civile toza ko reconnaître bango droit na bango, mais ba leka ba expliquer biso clairement na dialogue wana boko solo la nini pe na dialogue wana est-ce que ba valeur ya démocratie, est-ce que ba valeur ya constitution o biso to ndima ki na référendum ya 2005 wana est-ce que boko toucher yango te boko bebisa yango te pamba te bandeko ba yeba te tant to le baka que ba principe républicain oyo article 220 parmi les principes, article 220 de la Constitution, ils ont forme républicaine ou l'État. Donc, on a quatre formes républicaines, on a des kati et nous surtout les gens qui et pas il y a peuple. Mais tant que nous avons un dialogue mon solo là, au peuple, à ça se retrouver dans directement, et ça quelque part violation de la Constitution. Talané au chef de l'État le 31 décembre, na soukawana de Eliezer, a aussi promulgué loi oyo etali makambu ya ba boza loyer, makambu ya ba locataire na ba bailleur. Mais tout le monde loi yé par rapport à arrêté au ezalaki ya gouverneur Kimbuta en 2013. Loi on a et sali innovation on nini bache ba pénalité. Donc ceux qui bailleur au boy kozwa garantie à 3 mois, OK au delà ya garantie à 3 mois, bakangi OK au sala makala. Maintenant na au delà ya loi na mituna mutuna. L'état pona acha loi wana. Est-ce que azu ba précaution pambate bailleur azana bandaku meyo leto zana ndaku te. Or nga locataire so ina zana besoin ndaku. Ceux qui ata bailleur ache garantie na 10 mois, to komaka er moko lokola bazoba. Tondi mara na pesa 10 mois parce que place naza nazo la na siambula il faut na kota na ndaku. Donc to komaka er moko en connivence ko travailler na ba bailleur pona nini, to zana besoin to kota na ndaku. Or l'état yé lokola za moboti, yé lokola za chargé ya ko réguler situation na société qui mieza na mboka, il fallait pas aluka ko kota batu na makala soka boko zo garantie à 3 mois. Il fallait alo barande soki ndeko boko pesa garantie à 3 mois, talanda kwa l'état yango ya 3 mois. Mais l'état a tongi atanda ko moko tenengi to mona ki banda ko ba onel na tango ya kala mais akeimba mo pona loba ke soki bailleur aboyi garantie à 3 mois ou ke makala na côté la bailleur te pona za pe locataire quelque part mais na lingi na la kisaka ka responsabilité à l'état donc l'état na ba dialogue wana makamuneti ya bon onel lingaki ko solama pona kotala boni na ba locataire na ba bailleur na ba courtier bazala na kimia to fanda na boto na kati ya ekolo na biso pamba te désordre wana na secteur wana yango pesa ngisaka kimia na mboka na biso wana kotina makanisi nga maître Blanchard parce que mutuna ani ko kozanga te po na mboka ngo na lingina leka pa mwana mboka Steve pour que na zape makanisi na ye oyibi na mboka na biso c'est tout na kisasa je me demande qui est opposant qui ne l'est pas ngana zo mona ke Kabila za face ya ba opposant tout pona nini tango a promulguer loi eza yake yaya bo faire exécuter yango tala siko bato bazotonga banda ku trop eza ba politicien siko ba politicien ko mingi ya majorité nde j'adhère au PPRD je soutiens le chef de l'État oyo bazoloba siko pona bazwa garantie à 3 mois bazozwa te siko qui s'oppose à qui place mususu ngana zo mituna nde commentaire sur loi
oyo bauti ko promulguer parce que c'est vraiment une question d'actualité to kotikate. Je sais que mon amboka Adolphe Muzito na kati ba tribune na ye, il a fait mention de ça. Je me rappelle aussi une fois nous avons eu à filmer quelques maisons oyo et sous son mandat batonga côté à nini comme les bâtiments sociaux, les logements sociaux, je voulais dire, et ça, le là, oyo, bazoko sabiso ya motel fikinte, babandaki logements sociaux après cité moderne, lokuta bato bazoko sabiso mingi. Alors, ba promulguer et nous avons un problème de loi. La loi est là, promulguée par les chefs de l'État. Est-il possible que cette loi Nengo Yebi, cette loi là doit soit respectée dans toute sa rigueur? Parce que tant que moi n'amboka Blanchard Azolo bawana lobi bakotinda mutuna makala mais papa yo kanisi nani bakotinda bayaya oyo bango moko bakokanga na bango na bango peut-être mutu moko azana lupangu na yekuna. Est-il possible que cette loi là soit au moins d'application ou bien kotika la kandenga wana promulguer baleki na RTNC batanyi communiquer? Non, ndeko Eliezer omoni ngai na ndeko Blanchard to tangi makambo yango ya ba droit wana makambo ya mibeko. Biso toyebi que et en plus c'est pas dans n'importe quelle université, université des patrons du Congo, ça c'est connu. Hein. Non, c'est université protestante au Congo. Bon, d'accord, problème les athées. Effectivement. Mibeko ezalakate omoni lelo ba mibeko mususu tellement que tenaka compte na ba réalité te ya mboka. Yango parfois tango ba promulguer yango et même ba publier yango na journal officiel okomona ekei mbala moko na caducité bazo appliquer yango te. C'est comme si to yebakate que mibeko il faut qu'on ait l'environnement, il faut qu'on ait les éléments, mais il faut qu'on ait la paix en tant qu'État responsabilité d'Abino pour résoudre problème une fois pour toutes à travers les lois. Parce que ce qui est un exemple déjà, il y a Mibeko, Bazoa, mesure Bazoa sur SMIG. Des jeux là qui s'habillent que ils ont posé problème. SMIG, le minimum, il y a salaire, c'est $70. Mais tala lelo na ba misale belé za na bato belé baza na c'est pourquoi parce que l'état est moko a futaka bato musu ba 40 000 francs. Ouais. Donc déjà ceux qui yo moko en tant que l'état aux responsables de poser problème. Mibeko esengi ekte ba na ba misala nyonso que ba syndicat za l'organiser. Est-ce que le ministère y a travail na biso a vérifier kana ba supermarché ceux qui bateau basa la kawana baza na syndicat baza réellement organisé dans des syndicats et que ba défendre Kabango. La kata yo mamuke mwana mboka Steve. Oui, supermarché ozo mona ezo bota lokola mayebona kisasa trop wana. Ba ya wana yo ebi makambo basali tango bazo multiplier ba magasin na bango wana. Ba gens tout ba kasa ancienneté na bango balobi mo tozo bande l'engagement de sikoyo. Ba kase sans que ba futa manine donc syndicat ezakona te syndicat olingini. J'appelle mon colonel, on va te prendre, c'est tout. Voilà. Donc, le ministère, il y a travaillé au Moussalane pour protéger les travailleurs. On dirait vraiment place où on a occupé Moussalane Ndenge Sengélité. Or, le ministère à fonction publique, pour installer les syndicats à niveau et à administration publique, il fallait le ministère et le travail à veiller sur mise en place à syndicat, nakati à société privée. Mais, tout coup, tanakana batoba supermarché au baza ko kemba makasi et ceux qui bolingi bo s'organiser na ba syndicat balongo ebino na mosala parce que la plupart ba signer ba contrat de travail. Tant bazo lobela yo wana omoni azolanda azo sala semblant lokola azo bongisa biloko ndeko Eliezer ko lobela biso te awa moyen te tozo futa ma $30 ezali ngwana donc azo banga même ndeko Eliezer na betaki mopandi na makambo ya ba mesure zo maka sur SMIC pona ko lakisa ope que makambo wana ya baboza loyer wana encore une fois de plus et kosimate. Pourquoi? Parce que la plupart y a même fonctionnaires à l'état ngo il faut exécuter kaba mibeko wana parce que faut que tango mobeko zo ami eza promulgué par chef de l'état ndenge lobi parfois to éviter ceux qui ba opposant ngo bazalaka tina ba administration tina ba gouvernement il faut ministre azo ba arrêter. Secrétaire général a eu la circulaire ti et qui ti administration des motos à exécuter à Kamibeko. Administration des motos à gérer au quotidien.
mais oyebi ba fonctionnaire na biso à l'état ba balukela l'état ba commande pe ko nyokola nde population. Donc mesure ya ma ata ya malamu ebimi mais komona keza nde fonctionnaire ya l'état agent ya l'état o faut exécuter ngo yende moto ko ya kutu ko sola nde na bayer ba pese moi kanyaka atiki locataire na souffrance parce que eza président de la République te moto faut exécuter ka mibeko. Mibeko eza administration mutu faut exécuter mais le là administration ngo ba fonctionnaire ngo ba futara bango malamu te donc toka mwakate que mibeko ebimaka mais exécution ça les makate donc makambo boza loyer wana comme l'état yemoko a tonga ba logement société principe ya marché ya offre na ya demande mutu eza ko prédominer yo soki oza na posa ya ndako moto bali wana posa mwa ndako moko ya monene par rapport ya ozalaki nango. Mais tant qu'on va proposer on a quoi liboso mais au cours de l'année non kende tant qu'on va édition même 12 mois il y a nini okopé ça parce que il y a une position de faiblesse. Parce que ceux qui basent 10 mois comme on a en dehors il y a 10 mois on a bâti ça un mois il y a commissionnaire c'est qui 11 mois et ça s'est fait comme ça mais et logo zoka musangai ils ont dit que ba konzi oyo bangonde mutu bazo tonga oyo parce que moni bangonde bazo tonga ba flate bazo tonga ndako ya batu bavanda ceux qui sont censés appliquer la loi bato liboso bango kaka nde bazo boma ceux qui moni même tango bazo loba que bazo kende makala papa yo chomoni na gouvernement bakozwa pe ministre en fonction ndako na yo wana senga ki mutu 10 mois ya loyer kende na makala bakolanda ka peuple oyo ya se wana batu bazo souffrir nde bango bakonyokola lisusu mabe yango wana oyo ya ba députés nationaux na biso il faut tango toza ko sa mibeko toza la en phase na ba réalité ya mboka sinon te bogo risquer bozo mobeko moko bato tango baza ko tanga baza ko sika parce que toza ko yeba que eloko eko salema te oyebi même lelo ekoma motoyer ndeko leza ezaka 11 mois te comment okoma ba 15 mois parce que garantie et comment on a consommé par bailleur et locataire wana tango azobima mbongo on a garantie déjà liama donc faut yo pesa moi likolo comme ça bazongiseli ye bailleur pas 8 mois ndambo donc réalité wana ndenge toza koloba pona ezala bien résolu il faut que l'état ait moko à l'exemple l'état tongi ba logements sociaux tango atie prix moko yemo aza ko respecter romona ke misusu ba ko respecter ndenge to mona ki quand même tango Congo Airways et bandi bakiti 6 mois muke billet nagenda ki Lubumbashi mwana mboka Steve nakuti se ya eloko asala nanu te azwi tableau ate libanda Kinshasa 260 baba nina kobelela Kinshasa na lubi ça va un peu bien que Congo Airways et que makambo Congo Airways ba gérer ngo malamu oui mais yango ma zonga canard boiteté comme tomesana ndenge ba pièce auto kaki ya Transco et comme ko kende ko luka moko na ba magasin au lieu que kende na système à appel d'offres. Oui, yango na zo yebisa yo que essayer bandi déjà ko poser problème parce que dit que Congo Airways zo kende mbujima était mais Transco ngo wana yo to mona Transco c'est kufati to tikali na agence de publicité mona kango lisu wapi agence de publicité nezo leka awa Transco ça la kasu côté nini bon continuer na koya koloba awa bon nalingi atokende tozwa mwa muke makamu mususu oui maître Blanchard alinga avant to le cas na compléter mukende ko Steve ndeko Steve a lobby eloko moko non loi na to komona kutu eko s'applique na loba loi wana déjà il faut avant to lever la loi faut to zonga na arrêter ya gouverneur Kimbuta ouais déjà arrêté à gouverneur Kimbuta ezaki promulgué na 2013 mais 2013 til lelo et tika jamais s'appliquer biso ministre je crois il y a urbanisme et habitat a benga biso qui na 2010 na point de presse na grand hôtel bafuta ka pe batu bien te ba benga biso kuna après baba ndiko pesa biso omoni tu mwa Miss Girl oza ba petit four ba ye wana omoni biso kuna na mpasa petit four na kolia moka mokolo moko et puis nde na kolia mokolo ba ye wana ba lobi voilà les loyers c'est 3 mois oui tozeli bon bazo appliquer en côté ezo pesa passe. Nalingi, nous sommes à quelques jours seulement, voilà, bazo signalinga déjà hépatite que ngongala biso ezo pusana. Quelques jours seulement il y a ba date commémorative, to mesana trop de cérémonies. Déjà ozo yoga déjà na RTNC.
6 heures, mise en place, terminé. D'ailleurs, Rago va respecter. 6 heures, mise en place, terminé. Arrivée des honorables sénateurs, députés, chers collègues, ainsi de suite. Est-ce que, na date, il y a les 16, les 17, j'aimerais que Moutoura résumé selon minute ou utikalibiso. Tokenaka ko sala ba formalité wana ba cérémonie wana to salaka ou bien date wana et même makape biso a une révolution oyo tokoti koyeba pona nini oyo batata na biso ba kufa boye pona nini et que le Congo est dans quel état? Non, ndeko Eliezer, au PCA, il y a déjà na mutuna na yo, donc on a ba date wana tokendaka na biso tourisme, tokei kotala ba mausolée et puis esili tokei tofandi na ba coin, na ba supermarché, na ba resto tolier tomeli esili. Parce que soki tozwaka temps ya ko réfléchir ko yeba oyo bandeko wana ba papa na biso ba pesa pardon, ba pesa ba vie na bango pona Congo oyo tolingaki to salaka mosusu toza komona na mboka te pamba te bandeko oyo bakufa biso mo tobenga bango ba héros national baza ba nationaliste bango bazalaki bandeko oyo pona bango ezalaki Congo ezalaki nation na biso congolaise batala boni mwana mboka fo a vivre na dignité na bonsomi mais lelo oyo bandeko na biso bazo kamba politique il faut ba mitunaka tango bazoko lekisa déjà la publicité bango to moni nengo le RTNC mikolo yango un peu partout mais est-ce que tout ça ko valoriser penza bandeko wana ba héros nationaux ba kenda wana ba kufa parce que pour to valoriser bango il faut to yeba ba valeur o bango bazali ko promouvoir ba valeur o bango bazali ko tambola bango bazali ko respecter. Mais biso lelo soki toza ko marcher sur ba valeur wana c'est que tina to commémorer kabada to wana lisusu te to longola yango ka une fois pour toutes comme ça to yeba que lelo oyo to komi ko salela o ezali ba posa imité mana biso ba ambition na biso pona bokondi pona ko kamba pona ko maintenir parti X to Y na pouvoir po ba nationaliste pona bango ezalaki Congo d'abord. Donc, pour na Congo ezala ini, pour na Congo ezala na bon moko, na bon somi nango, il faut to respecter au ba congolais balingi. Au ba congolais balingi ezali nini ezali lelo oyo constitution oyo bango ba pona ki na 2005, ezalaki promulgué na 2006 pour na alternance ezala na mboka. Donc, moi na mboka tout asa na possibilité ya ko postuler ya ko déposer candidature na ye akoma pe soki bandeko ebele ya ba congolais ba poni bandimi ye ndeko Eliezer oyo azali ndeko aza ya province X akomi pe mokambi ya mboka ndeko Steve azali originaire ya province Y akomi pe moka donc il faut ezala bongo wana eza ba valeur o bandeko na biso wana bazali ko prôner ko batela mais biso lelo oyo tozana bokambi na bandeko ya opposition na ya majorité bao balingaka kaka bango nde ba se retrouver bango kaka nde mutu il faut bazala wana tomoni lelo au pouvoir et comme mambo ba tribu pouvoir et comme mambo ba famille et comme mambo ba appartenance moko donc wana ezali une façon pour na biso ya ko marcher sur ba valeur o bandeko ba papa na biso ba père na biso o ba tongaki indépendance ba bundaki na indépendance na biso ba kufelaki donc biso lelo yo toza vraiment ko marcher sur ba mémoire na bango. Voilà maître Steve tozo ceux qui sana yo Lumumba Okito Polo oyeko zwa mzee Laurent Désiré Kabila bakufi ndengo zomon na état oyo mon kezaleli bakufa ofele ou bien il y a quand même une volonté ya honorer mémoire na bango pas à travers ba cérémonie il y a 6 heures juste mise en place terminée na ba dépôt des herbes de fleurs ou bien il y a une volonté de les ressusciter compte tenu à lutte na bango. Non, ndeko souci il y a qu'on ressuscité bango izakaka et pas il y a quelques vrais nationalistes mais majorité à bateau moni bazo ganga wana en réalité bazo lingande basa la continuité il y a gestion à pouvoir au Mobutu asala 32 ans il y a CCCko pe mema biso na libulu parce que ndeko Lumumba na ba compagnon de lutte au Kito na Polo pe ndeko Mzee Laurent Désiré Kabila ba bundela mboka pe ba yebaki que tango bazo bundela mboka ezalaki jusqu'au sacrifice suprême. Et en principe, il fallait bato ya bongo babimisa ba vocation ya sika parmi ba jeunes parce que il faut que génération moko ekoka ko parachever combat na bango.
nationalisme na bango lingaki kolakisa non seulement bolingo ya mboka mais démarche moko pona ko créer nation congolaise o non to créaté démarche moko pona ko matisa nkita ekolo pe faut koyeba que nationalisme na bango ezalaki nationalisme moko neneti nationalisme oto kaka na poto parce que na poto soko ki nationalisme elingi kolakisa que repli vers soi pe kolinga ba étranger te. Or nationalisme na bango balobaki to matisa ngita ekolo mais il faut tozala na partenariat na communauté internationale même si na époque wana na makambo ya ba guerre froide ba mekaki vraiment ko comprendre bango te. Mais lelo biso bato toza na chance ya kozala que totangi koleka bato babunda na 1960 moi expérience ezali pe toza ko apprendre na baban moko na balindele il faut tomeka quand même ko arriver à ko parachever combat na bango mais pour na to arriver à ko parachever combat na bango il faut to éviter que dictature et ko s'installer na mboka toza na système moko yo okoti na eloko moko okoti na organisation moko pona moto et non pas pona vision ya mboke mata pona nkita ekolo mata mais pona moto moko ya tikala obe na ebonga pour qu'on soit ba miette comme avantage. Donc bato wana au moins lokola batiaki vie na bango en danger ba se sacrifier qui pona mboka au moins il faut bazala ba modèle pona biso pour que to défendre ekolo pour que jamais et au grand jamais dictature s'installer en violant la constitution. Merci Mwanamboka Steve, merci Maître Blanchard, merci aussi Bandeko Balandi, tout Bino Bolandi Biso à travers tous les pays, à travers le monde. Nabi ke bozaye belé moyen kotanga bino ezate. Merci beaucoup Bandeko Mususu ya Katanga babenga kinga balobinde ko Eliezer. Biso esko toyoka kalingala te. Tokoyoka ndenge nini? Bosoki boyoka kalingala te ya français pezali. Bokolanda mais c'est difficile na mboka oyo. Mutu azanga koyeba lingala ta ya mwa muke wana komi suspect eza ndenge wana même akambu ya loi oyo bauti ko promulguer boza loyer tokozongela yango na détail po il faut tomituna bakokanga mon général oyo azotonga bandako bien sûr que tolobaki ke tango pe makambo ko changer tokochango ba souciat yo sio mona souciat à 3 niveaux chef de quartier na immeuble à 4 niveaux eko salima wana bazoloba anatafuta kufanya nini anatafuta kusema vile paka vile minasema alors eza ndenge wana bandeko balandi mais grande surprise na lobby to continuer ko servir bino tant qu'on sera en vie tant que to kozala en liberté to continuer ko servir bino ezaka émission na biso et zape émission na bino plateau oyo to yambaka batutu mais ba maman nde bazala kama complexe yango moni basala ba émission ya ba maman osho mona émission ya ba papa mais tala constat siko Nathalie o esenga ke mwasi na mobile faut bazala ensemble bokola émission na rediffusion bosala constat moko na ngai Maître Blanchard dit début à la fin loboko komi pepeleka ya mwasi est-ce que zakola ki alliance ou bien zaka coïncidence moko boy parce que loboko tombwa mingi zaka oyo ezaya baninga ngai nasina bali to ndenge nini alors que Maître Steve yayeka ya mobile moko atikali lokole keko ezaya ke azo kamawa kangaka mutema botika la brancher merci.